libala na yo vi na yo ekomi mobali na yo wana biso tosali oyo tokoki kosala okoli osali biso plaisir ozwi libala na yo ale kende na libala na yo oui ça c'est un ya lelo eza bongo te nalobaki yango ya lelo ekomi ntango mwasi azokei libala bayebisi ye deja omoni ndenge otiki kitso ta ndenge eza ya kobukana ta soki osimi yango de osala nete kwela kanisaka bitu donc mwasi akebe na likambo mosusu na mutu ntango akokena ndaka libala donc ayeli libala te ayeli nazwaka mbongo mpona sungaka libota na ntango kala azomona makambo ndenge wana ekosimba te mona bakabwani et de deux tobosana te bapapa na biso akanda bamama babandaki kotosa kibonzambe na biso baza kotosa nzambe na mabala na bango bien ke bapapa bazali bapoligame mais omona papa akepa mwasa mama amibale ya misato amemi karton ya soso lobi sa atikaki mpe pa mwasa liboso mpe karton ya soso kuna mpe akeye atiki bamama ya kala babandaki kona bainfluence ya baninga te moninga na ngai ekoyi bananga bobela mpe bisa libala nanga etalaki bango te ata bayebisi ekeno bamonaki mbani ona mwasi moko quelque part aokipe te mais ya lelo te ya lelo te ya lelo olakisa ngai mpe naza ngai ça c'est vrai akolakisa ke ngai mpe naza nga ben oui ngai mpe naza mwasi boni boye kolo déjà omoi na couple déjà soka ekomi makambo ebeyelika bacouple namoni motu ma pose question awa séparation du corps est-ce que eza ndeko ya kongo botutanga nini bino bacongolais résident aux États-Unis d'Amérique bandeko ya Europe ya Afrique mpe ya bamboka kilikili mpona kopase bavakansi kitoko na kati ya bakini souci ya baendroit désormais abuo bien résidence mokrizo ememeli bino appartement ya kitoko awa ozopase baséjour na yo neti kaka na mikili ye na ngai tala nanu endroit ndenge ezali kotala bashambre bambetu ya nyekese lix ya nyama ebongo kote mai 24 heures sur 24 mai ekosopana chwa lisolo ya courant bango deja bakasisa sinel likasa mpo bapano ya nyekese evanda awa climatisation deux fois te malili ya kosakana te awa ngunja leka te ebongo lisolo ya parking tala yo boko espace ya kaya oparke ata 27 car parking ezotonda kaka te otuninga adresse ale résidence mokrizo eza bongo awa na avenue bongandanga 57 bis entre Chaba pe Gambela. En tout cas côté sécurité eza vraiment assuré et puis au bon coin de la capitale yana ngai bakosa yo te lelo mpona kopase baséjour na Kinshasa na mbongo mokie une seule adresse résidence Mokrizo ou rien awa na résidence Mokrizo epai ezali koyamba bato na bakondisio kitoko kolia komela kunu wakusa balala bakiti ya nyekese nyonso kintunga ekani. Alors, merci beaucoup, Venjora. En tout cas, PH Chulumbela, PH Chulumbela, nous avons fait un déménagement aux Arana Genève, au Commandant Lausanne, à Ménolblon. Aux Arana Lausanne, au Commandant Berne, à Ménolblon. Aux Arana Genève, au Commandant Lyon, à Ménolblon. Partout aux Arana Europe, PH Chulumbela, à Zana. Nous avons la colline à Kinshasa. Nous avons en tout cas, tout le monde a Moussala PH. Hier, on tient le royaume. On a conteneur, on a bino. Après, à Zongi. On mutuka. On moti la bakis. On moti la bioronios. Suisse, mon mari à Genève, numéro 1, à Bango PH. Omoni, hein? Omoni. Oh, mutatia qui biloko na ye. Na mutuka na ye. Na makambo nyonso eke kiseke.
yango tolobi na bino agence PH Bundela na Genève assez comparable assez incomparable donc na kati ya Suisse wana donc suis vraiment agence de biso ya signe suivez-moi la pote yo aye ye moko aye biso bango na sokita vie ye moko aye so vie ye moko aye sur place ye accompagnaka bilo otenere lekolo yango tolobaki agence na so PH Bundela agence ya eza na Suisse ya mwana bato wana Lyon okoti na Genève wana inerita bana Suisse na makambo yango oyo balobi topesa tozela multiservice na makambo yango oyo donc tokani voisin toza mpe ensemble tino mbala moko mutuka nyonso ya bino yango oyo surtout bana ya biso ekomaka Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Bibi. Tikunaga na za kuye biso Tikunaga kilema tukineko Kutala na biso Avis du public Tikunaga ko kilema tukinde Parce que le long du coup ils ont des faits Parce que le long du coup tout côté fait là Nous m'ont coupé on y est puné avis du public Et binga kia Bami si c'est pas comédien Des concours Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Chez Didier Masuki Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Bokoto, l'air est grave. L'air est grave, l'air est grave. Toyambi invité moko oza spécial, très spécial pour na bino ba mama, pour na biso, pour na DM5, pour na mukili mobimba. Voilà que tozo benga bokoto, l'air est grave. Tozo malema tozo mata. Un grand merci na baboni à DM5 Bonzambe. Zamba Lola Pambola Bino. Merci beaucoup. Na maman Ligo Goli. Merci beaucoup. Na maman Sophia. Merci beaucoup. Na maman Bijou. Merci beaucoup. Na maman Mami. Vous allez toujours wana pour nous soutenir biso ba conseil. En tout cas, Zamba Lola Pambola Bino. Asala Bino Bolamu Ebele. N'habite pas Nani Bazal. Andrek Nabiso. Merci beaucoup. Na maman Nathalie Mayuma. Merci. Bonsoir à toi. Merci beaucoup. Bozokota Malembe, Bozokota, merci. Merci beaucoup. Merci apôtre Dani Mungongo, merci. Blessing Andira qui a fait des sites. Zamba Pambola Bino, Asalabino, Bolamu. Bokoto, l'air est grave. L'air est grave. Et surtout, bon partager massivement. Zamba Lola à Pambola Bino. Toza Andira qui n'a DM5 Chief Bonzambe. Andira qui a YouTube. On dirait qu'il y a TikTok, on dirait qu'il y a Instagram, Bokoto, tout solo là. En attendant, tout solo bas, tout ça partagé, et ça la biso bien, avant tout ça, inviter la biso, oyo Toriambi, na mokwa lelo, tout partagé, et ça la biso, bola mwebele, merci beaucoup, merci maman Racheli Mungongo, yo déjà rataraté, merci beaucoup la présence na yo. Tokoto, to solo la, makambu, eza minene. Tokoto nano. Avant to yamba invité na biso. Makambo yo. Peuple congolais. Na ebité, na lobanini, na ebité, makambo o eze salama. Na minicho oyo, tolobela makambo ebele,
ozana question olingo tuna zala libre papa lumière yom to bengaki mama dina erne ni bozo banda erne ni ngafuna tuna ba question zala libre ya ko tuna question na yo et puis inviter na biso à répondre mbala moko aza gentil très cool boyebi business to yebi papa oyo alors beaucoup to solo là makambo ezali makambo vraiment ezali oyo esenga photo solo là makambo ezali pepe de die makambo ezali apôtre makambo ezali ni ezali makambo ezali makambo minene ezali vraiment avant na coach m'inviter na c'est la bino beaucoup to nano na coach invité nanga azo zela. Merci beaucoup maman Rachel Mungongo, merci maman Koka Zamba Pambola yo bisika ezwami yo bo partager lenga vidéo oyo ezala vraiment malamu mingi na ozela bino hein mais on doit tabelete à ozela bino po time is money voilà. Tozo zela bino bokota, tozo zela bino to solo là. Oza rediffusion TPPDJ eza en direct ya DM Fati Bonzambe soki nano s'abonate na chaîne na biso opportunité epesa melio okoki ko s'abonner na chaîne na biso DM Fati Bonzambe na YouTube na biso DM Fati Bonzambe et ça la biso bolamu po mutu moko a bénéficié quand même de l'émission auto ça la pour na kosunga et vous allez vraiment ni pamboli makasi tozo de la bino merci beaucoup papa le prince mundele yo déjà merci na présence na yo zamba pambola yo asalo bolamu ebele merci beaucoup papa le prince non c'est nga bo partager vidéo Beau partager vidéo, beau partager. Ok. Non, c'est la bino, hein? Non, c'est la bino. Bon. Non, c'est la pas trop. Tozo banda kalate voilà en tout cas nazo beta cete oza na besoin question autour na question na yo zala libre ya autour na question na yo oza pe na besoin obenga appel zala libre ya obenga appel tozawana pour te répondre yo question nyos o rotuna to ko répondre yo apporte donner au tela biso numéro comme ça PPDJ o ya ko benga ozala libre ya obenga biso en tout cas merci beaucoup na monto côté à la internet ozela batute to kota to cha invité na biso à kota to banda déjà chauffer air ngo merci beaucoup apôtre est-ce que vous êtes ready? I'm ready. Are you ready? Yes. Okay, let's go. En tout cas, fongolanga etando ikenanga tomona mutuni otobengisi na pokwa lelo je crois boyebiye ngana yebiye batimusu bayebiye teme bisu nyo découvrir lelo apôtre fongolanga vraiment etando nanga to yamba invité na biso oto yambi na pokwa lelo. En tout cas, merci na babone nyonso ya DM Fati Bonzambe oyo boza en direct zamba pambola bino. Merci na partage na bino bo partager et ça la biso bolamo et surtout zamba lola a pambola biso nyonso to. N'était apôtre dernier a fongolinga. Papa dit ça jambe direct. Ah merci beaucoup apôtre zamba pambola yo. Voilà PPDJ bon mon invité na biso Papa DJ aza déjà en direct. Shalom shalom Papa DJ. Shalom mama Kala plaisir mingi shalom. Shalom papa et sango makasu kozwa en direct vraiment na ebite la minute oza wapi boye naza na studio nanga na bureau nanga
Ah, esengo makasi. En tout cas, biso toyebi yo. Nayebi ke bato ebele bayebi yo. En tout cas, eza na bato misusu mpe balingi bayeba kie Papa Didier. Papa Didier yango aza nani? Auta wapi asalaka nini fait? Bayeba yo. Merci. Ya bandeko nyonso boza kolanda émission oyo nzambe apambola bino na 5 continents oyo boza kolanda biso. Vraiment soki nanu s'abona te kende kosabone tout de suite avant que napesa epa wapi nga Didier Masuki na uta ndeko tika nanu cuisine kende kosabone nanu epi oklike cloche po soki émission ekoti ozalaka mpenza na temps ya kolanda baémission nyonso. Voilà. Alors, nous avons bambote na bino nous sommes dans 5 continents, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie. Vraiment, bino nous sommes en Europe. Nous avons Didier Masuki. Didier Masuki, c'est un Congolais. Il y a Kinshasa, République démocratique du Congo. Je suis Congolais. Né à la commune de Kalamu, le quartier Kimbangu. Voilà, je suis du Congo central. On va bien biso ba yombi, muke yombi, donc na muyombe. OK. Voilà. Didier Masuki oyo azane mutu akoki ko se présenter mais le collège émission ezala pile batu musoza balinga bayeba a uta wapi voilà. Bien sûr. Ouais. Didier Masuki c'est l'un des pionniers à YouTube oyo ba congolais nyonso baza kotala lelo. Ouais. Il est parmi les pionniers au Babana Makambo et à YouTube. Je suis chroniqueur aussi. Wow. Patron et la chaîne Avis du public, ou la chaîne de référence. Donc voilà, Didier Masuki, Naboti Panebele, Nasala Moussala Mourande, Mamazo Sala, Yamonga Pena Salak. Voilà, donc on a Congolais, des pères et des mères. Papa Mouyombe, maman Mouyombe. Voilà, père de famille, père de 7 enfants. Wow. 7. Voilà. Hey, Papa Didier, 5 enfants. Ezawa. Nzamba Pessit. Nzamba Pessit. Hey, ce que Papa Didier Tonito Yeba, pourquoi Babenga Kayo, Mobile Mandefwa Pembe? Posa, Mandefwa Pembe Tonini. Pour Babenga Kokombo wana Tona. Ngana Yeba, pourquoi Babenga Kokombo wana? Voilà, merci. C'est la 3e fois qu'on explique pourquoi on a demandé à Pembe dans le Lombango. Oui. À l'époque, personne n'a Gianni Faye. On s'est mis sur le junior de Saoulou, ou un comédien. À ça, puis moi, au moins, on a dit Masuka Bimisa, à ça, qui journaliste dans la carte de la vie publique. À Yamaka, Mao Give, ou à ça, qui beaucoup moins si, il y a défunt Gianni Faye. Parce que l'émission aussi, na bango divorce na bango et émission ne sera impact ya makasi. Ouais. Et tellement makasi et zake bandeko basi o ya poto ya Afrique ba mboke belé en tout cas ba soutenaka Mao Give. Alors na reconnaissance wana Mao azako déjà ça la émission moko pour remercier bandeko poto na ngai chaîne Avis du public ko ndime ko yamba po azwaki ba pardon, peut-être de gauche à droite. Quand on a l'émission, quand on remercie Batou, à comme na place nanga, à moni et le repère sanga tabi nzambe, na moni et le repère Didier Masuki te. Mon ombalo ya mande fa pembe, nzambe pambola la chaîne nae. Yes. Voilà, c'était comme ça et pas wapi kombo wana e bimela ya mobala mande fa pembe. Na ndenge lelo Batou zo comme sous ba mande fa pembe. Vraiment, balanda yo en fait. Balanda ngoko, ngana za mosali na pesa kana sala ka ba balandi. Mais ça m'a bébé so balandi yo pas Didier. Eza don onza mataka tina ngai voilà. Ouais. Mais yo olinga ba bengo nani? Papa Didier bien mobile mande fa pembe. Nyonso ekoma jakati na ngai okobenga mobala mandi pa pembe okobenga Didier Masuki okobenga ngape Avis du public donc nyonso eza bakoma na ndima yango. Ah ça c'est bien. En tout cas Papa Didier boza la libre ya kotuna Papa Didier ba question azawana azawana mon déjà mutu moko komelinga déjà ayebani trop papa yo trop même papa moko béni humble asololaka très bien. En tout cas Papa Didier avant to kota
nemiso oyo toyelaki lelo toswa nani makambo oyo ezeleka mikolo oyo makambo Ouais. ya Pasteur Marcelo yo ozomona makambo yango ezekende nini? Ah, merci vraiment. Maman n'a pas na likambo et question oyo. Ezosala bien compris ça la bien té. Obiga biso ba congolais surtout suit likambo réseaux sociaux comme yango na yango. TikTok ezolala te. Instagram, partout YouTube. Moi mon émission c'est avis du public. Ouais. Donc je donne mon avis. Yes. Yango tina kombo ma émission la avis du public. So likambo ça mi mutam d'après ça avis na ye. Bien sûr. Mais au moni monde lelo maman makamnyo soto me bango toujours na bonzambe. Lelo bato bafinga ba pasteur to yeba eloko moko. Et sika nyonso mabe ezali malamu bezali. Voilà. Exception zalaka. Ce n'est pas tous les pasteurs baza mabe, ce n'est pas tous les pasteurs qui baza bandumba, non. Donc toi yeba exception ezali. Pasteur Marcelo a coupé les mois de boité, oui. Pourquoi Batouani va payer ça y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour abala aussi longtemps? Quand on y est, c'est biblique. Nous avons dit que c'est dans 1 Corinthiens 7, 39. Merci. Et le Bible. Oui. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Et puis on va continuer. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Ouais. Les mêmes principes s'appliquent aux hommes. Un veuf est libre de se remarier à condition que ça soit avec une personne croyante. Yes. Ngaïté maman. Bible. C'est la Bible. 1 Corinthiens 7, 39. Ouais. Pasteur Marcelo a sali une année depuis moi c'est un profit. Donc à libre pour à veuf. Papa, yes. Il y a un veuf, donc il y a droit, il y a la mois où il y a ligne. À divorcer, quitter. Pourquoi te condamner, va payer ça, comme on sait qu'il y a avis on appelle si c'est biblique. Donc il y a droit, il y a la mois c'est un moussous. Et puis il y a un homme de Dieu, à quoi où mais qui célibataire, il y a tant qu'homme de Dieu qui a été mal, il soit cher. Tant qu'il y a un veuf, il y a divorcé, non. Donc, pour nous répondre encore sa maman, il y a par rapport à Pasteur Marcelo. Et puis, moi, si je suis la chrétienne, il y a la Bible. Voilà. Mais abali trop, abali mbangu papa. Inane kaka yo bali. Ba Congolais ba li. Makamunyo so to me makango na makomi. Ouais. Répondre à la peste na makomi, ba ke na 1 Corinthiens 7 39, c'est ça. Ba Congolais balingaki bongo te papa Didier Nanga. Ba Congolais balingaki d'abord avant nanano après 10 ans. 5 ans à cause de moi. Abali tout, abali mbangu. Tout le monde y plaît place parce que maman fiancé et salamité pour oh libala Pasteur Marcelo. Maman na biso Blanche dans la politique et à son âme. Tsikoyo ba Congolais ba olinga bongo te papa Didier ta yo solo ba makamba Bible et pesa bango kanda. Papa Didier, normalement, ce qui me balle à couper les mois ci, il faut balle après combien bamboula? Maman, abali na mbangute. Moni ba Congolais. Soko landi ba Congolais to miyebi. Congolais ko bana kutanga vina o bana tongo tipoko comme ça yebi comme na vina onzo ka yebi na yango te. Exact, ouais. Et puis Congolais ko ta vie ya mutu 100 na ba preuve. Voilà, le Congolais c'est comme ça. Si quoi, tout que la réalité les cas, Pasteur Marcelo abala avant, to abala avant te. Il y a biso ba Congolais nini na kati ya bina ye pona biso. Voilà. Et pas peut biso nini. Kaka pona bazwa accès. Ya bana ko finga Pasteur Marcelo, c'est ça. Que abali trop avant, il y a un verset, et ça verset biblique, c'est biblique. C'est qu'on va contredire les versets bibliques. Oh, voilà, là ça va. Congolais a fini à Kazan argumenté. Voilà. A Tonga Kazan argumenté. Congolais ko yina yo boye, ayebi yote. Ayoki ga mutato solo la combo na yo quelque part, il pas yimio mbala moko. Ça Kazan argument yo ne boye le logoté. Donc les Congolais on est comme ça. Voilà.
Ça c'est vrai papa makambo zoloba eza vrai hein mais totikali komona te musali na nzambe moko atelemi alobela makambo oyo tozomona te parce que mikolo oyo eza kaka Pasteur Marcelo okende boy o match à Facebook o coach na TikTok koloba te ba vidéo ezesama pas possible nazoyeba te problème à congolais eza nini yango makambo papa dia zoloba eza nini en fait on dirait avant Pasteur Marcelo abala il faut ça ba congolais asenga permission pour ba congolais avant na bala bolobi nini bango souci na bango zala kité ba mona quand même Pasteur Marcelo ba moni ba vidéo o tozo mona mikolo ya bazo mutakaliser bato balinga ki Pasteur Marcelo ko mabongo na ebiti papa lié eza nini na biso ba congolais to comprendre te tozo na makama mboka to tika ngo à côté ya mutamba to tika ngo na côté tozo ko Pasteur Marcelo na so ebate eza nini papa dide makambo zoloba oza na ebite hein olobili kamu eza très important ke basali na nzambe baza kolobela yango te basoloba te bavandi kimia likambo nanga na koloba boye mama lelo déjà faut yeba ke un homme de Dieu azaka trop combattu par Satan ouais omona yango lelo oyo kaka paster adekonaki asalaki boye bazaka trop combattu soki oza makasi te na mosuni bakweyaka ouais na kati ya basali na nzambe moto akoboya yango aza te jalousie ekoti kati na bango ya ndenge akosakana te baza na bajalousie moko entre bango na bango ouais lelo bakomonaki no nzambe atomboli mama kikala lelo dina wana mpenza kaka ye tani bato balandaka ye bato babayaki partout mama oyebi ye te osala eloko te nzambe azosala kati na yo azopesa bainspiration wana ozobimisa oyo nzambe azotinda yo obimisa me bake koyina yo likambo oyo oyebeli ntina te babandi kotonga yo ntango ozwa likambo oma baningano ya presse olenge bakombattre yo bango bake na pemeni azwi omoni bazofinga ye omoni bazoloba azwi me ntango bazala liboso na yo bazosali réputation partout ya kosakana te me ntango bazala liboso na yo mama dina boni osali na nzambe bazosekisa yo ça c'est vrai c'est la même chose ndenge elekaka pa basali na nzambe bahomme de Dieu baza na bajalousie entre bango na bango mama lelo satan azorenie makasi na nzela ya basali na nzambe vrai c'est marqué dans la Bible moyibi satan aza moyibi akoyaka mpona kovole koderobe c'est ça kodétruire yes aza kodétruire amitié ya basali na nzambe donc eza bato soki mpo bazalaki na bolingo ya solo tonga tomona bapaster basi babimi bazolobaki no nasi nakoza kuta liboso napesa verset biblique oyo me basali na nzambe bango mo balobi ata eloko te donc baza bajalousie mo entre bango na bango. Moi je pense Pasteur Marcelo il n'a rien à voir na bato le col aza yango biblique asala vie na ye famille na ye ndimi bayokani na mwasi na ye akontinue vie na ye tout ozo bamesala mpona kofinga akokipe na ye te mpo na ngai namoni yango wana mais basala na nzambe bazalaki kame bato mo bateya peuple de Dieu oyo baza na kati ya kobunga na makambo bazoloba ifalaki bakotalisa biso bakoenseigner bana na nzambe keno tala likambo eza boye paster bozoloba boye akoki kobala botanga na verset boye mais personne aleki mpo aloba yango siko pourquoi papa bazobanga nini kasi bango mpe bazobanga mpo to aye koleka bandi koloba bakoma kobanga mpe bapolémike ya réseaux sociaux na koloba na ngai te so nakeloba bandofinganga aloroi po nzambe soki oye kodépendre par rapport à la parole de Dieu nzambe ayebi ndenge ya koprotege yo epi mpo koyebaka bato oyo tombesela kofinga bato ndenge na babanga na TikTok kofinga motu sans cause le karma existe. C'est ça, papa. C'est triste, papa. Le karma est triste, maman. Donc voilà, les caméras, le papa, les caméras, pinza. Si bazweli basi bacheli ekutu azala mama esera ngo azikomi na zemi. Na tout comme mona ba vidéo musuba ito bimisa awa ya mama suka estera on a été suka za ye. Sope za ye te na yebite. Na yebite pepe ko na yebite nzambe sunga. Na yebite papa Didier. Soko ngo pesa pasteur conseil. Pasteur Marcelo oyazo landayo. Conseil nini oyo kopesa ye. Merci beaucoup maman. Conseil on pesa pasteur Marcelo pardon.
en tant qu'un enfant de Dieu, pour biso tout d'abord en Nzambe, a qui pété, à la parole de Dieu, le corps est là, sali et comment mais on a parlé de la parole de Dieu, il n'a rien à foutre dans Batamukil. A continuer ministère na ye, a continuer mission na on Nzamba tinla qui na mukil. Ba finga, ba n'importe quoi. Biso kuto doit passer que ba finga ka biso. Bon va passer, bazo mériter ba finga bango. Ouais. C'est normal. Nga conseil au pesa a qui pété. A continuer vie na ye bana bandimi bazo mama na bango sika ba famille ba bandimi et lo koni rolanda bato ya libanda bata mukili po eza biblique donc a qui pété a continuer vie na ye asa musala nzambe ayebi ka koza ye mota tange no mdedi ato tema libosa bato asali oyo ko na bible ça na vf ake abali na normal a qui bata mukili te a continuer mission na ye a continuer ministère na ye voilà likam na kolo bana yango akanga matoyi c'est tout. Question moko yelinga awa elobi ke papa Didier nayebi ke oza na expérience mo makasi po mutu abala soki par exemple mobali akufi ou soit mwasi akufi soko po mutu ana abala il faut azwa combien de temps po abala le cas où est passé Marcelo est différent na cas ya biso batu boye normal il y a un cas normal même si na cas normal eza biso mutu tokomisa yango grave ke fo mutu vanaka ta ebele ozela mutu non bolingo ezaka coup de poudre nakufeli mwasi to mpe nakufeli mobali naza veuve ou veuve naza libre pourquoi balongolaka mutu bague so mobali anaki mutu akufi balongoli yo bague c'est-à-dire otikali libre ouais. même lobi ou après demain okoki na okozwa molongani mosusu. Mais biso tolobela yango mpe par rapport à quoi le monde on dirait pose on a nous taille ya koyeba mutu oyo oza kokende kobala oh tobosana pete mama nzambe asalaka makambo na ndenge na ye akokuta zana mutu na tongo lobi na yango okesenga mpe loboko na famille na ye totoyeba nzambe asalaka makambo na ndenge na ye soki tobi totala ndenge nzoto toba non nayebi ye nanu te tozwa na mwa temps nayebi te so azalaka ndenge so azalaka ndenge nayebi te me nzambe asala makambo na ndenge na ye nzambe akukuta nzambe na mutu oyebani te mbala moko abikeno kende obala mutu wana ntango mpe oki obali mpona vi na mpe change makambo te change nzambe ayebaki ndenge asalaki azorestaure bino soko na kati ya ndako ya libala ozoyeba mwasi na yo kompo ozoyeba mobali na yo donc eza bafacteur mo ebele ya paster Marcelo lokola homme de Dieu bato batelemeli yango me na ndenge bolingo normal boye soki oza veuve ou veuve mama oza libre so balongoli yo bague oza libre mpona ngai bapesaka temps te ke obala osala ta 2 ans 3 ans non temps eza te congolais bakoma opesa yango nde temps fo umela moni ezalaka na temps te ok soki nde ozalaki divorcé là c'est autre chose. Oui, papa, tozoyoka papa Didier. Voilà. Si vous avez divorcé, là, c'est autre chose. Ouais. Mais si vous avez veuve ou veuve, même quand vous avez divorcé, les locaux, le montant, il y a bien. Donc, c'est là que vous divorcé les lots, au balipe les lots. Non, dans le lobby, ils sont obligés. Yes. Ça dépend. Il y a un côté les camions sont nzambe na kati. Pourquoi les lots divorcé les lots? Obinzambe na okovana ngai moko te loka na divorcé soit pesa ngata nazwa oyo akokanga me mona nzaba na pesa tante lobi zwa mbala moko nzaba na pesa tante ozo na pesa ta peut-être komisa mabe ba suise ko kota yo non zwa mbala moko oyo wana eza nyonso eza makambo ya nzambe j'aime ça makambo nyonso na ba pina biso mama eza na calendrier ya nzambe eza ndenge tolobaki non biso bana foto kule ba parents na biso nana lobaki na kona eza na calendrier ya nzambe vraiment eza maloba biso lobaka bana fo bokuna baboti mais lelo tala ba jeune nde bazokufa vraiment ça dit eza na calendrier ya nzambe ye moko toyebaka nyonso ndenge eleka na mokili oyo soki obwani lelo lobo ozwi mosusu eya nzambe moto alingi ndenge wana tokokondanaka bango te selon nga c'est ça soki mosusu bono oyebanelaka na kati ya ndako ya libala bokomoyeba et surtout to botene bino nzambe na kati oui
na ndenga solo penza ata mobala azalaki mabe mwasi akomprendre mpo nzambe aza na kati nzambe alinga séparation te alinga divorce te. Ouais. Et c'est ça donc likambo nanga loba yango wana mama. En tout cas merci papa ozosola tellement pembe nzambe asala obolamu merci merci eza na mutu moko akomi awa de Paul alobi nzambe asunga Congo vraiment eza mboka ya soni et surtout kisasa bato balingi kokota ba vie privée ya baninga nayebi te papa de Paul nzambe apambola makambo lobi c'est vrai congolais kota vie privée ya mutu ça ke ba pese permission yango makambo papa dida azoloba awa donc ayebi vie na okoleka yo moko nayebi te nzambe asunga papa de tokota vraiment na kati te bon tokota tozonga nano makambo onga na bengela ki papa di yo solo la pembe tout ça problème papa dit tout ça problème sérieux na makambo ba couple na biso ba couple ya poto eze simbate en tout cas papa ngala benga ki pour yebi ke yo o solo la bien et surtout ça la domaine oyo opesa conseil yo masoko pesa mutu conseil vraiment batu bazala béni ba couple na poto papa didi ezi simbate ba divorce eza trop na kati na ba couple na biso na yebite eza eloko nini o eze ko causer ba divorce na poto na so yebate eza en fait eza nini. Ah, merci beaucoup maman nanga dina na yebisi yo likambo yo fona bonga mapenza bien po bongama likambo kaka question tuni wana et comme mabito ti lobi tozaka na émission la libre na tikelo vraiment temps lelo la poto maman nanga ba couple ezo simbate tozo kene les deux côtés ouais to banana na côté la biso mibale ouais après on va côté à basi ezala mibali mingi na balono likambo mibali ba bengi saka basi na Afrique bengi mwasi na Afrique ou ozalaki na mwasi mo ozalaki na mukanda te na mboko na poto yo bali pese mukanda bande ko basi na ba souffraka ouais ba souffra pourquoi et comme un chantage na mnoko mobali mwati zo miko Samuel ko yo zaki na mukanda te na pesa mukanda boye et si tout ce que mobali na ebi nzambe te ouais si tout ce qui a ebi nzambe te okomona mwasi amelaka mais moi ça ko la kopa mai so otia ko botang mai ko tonde ko mosopana moi susu ezate moi mona donc makaba divorce eza makambo ebele eza na kati ya le mibali mususu zake aza marié mais il n'est pas responsable. Oui. Il n'est pas responsable. Aouta musala olaya ko monana bana na ndako akina banganda na ba shop avant na zumi na ma aouta musala bana bazana ndako. Akolonga musala akina ngana alongena ngana tanga zo na ndako bana balali. Na tongo ya bimi tongo tongo ke musala po bana ba ki classe. Ezala mibali mususu mona mona bana na une fois ou deux fois na semaine. Mais bazana ndako mo. Tanyo sona ke nango wapi? Kasi libanda te olega zo ata koleka na ndako na ye avant na famille na ye yazo ata avant na mingi libanda et puis tant ba na ba shop wana Antoinette aleka te so Antoinette aleki omona Antoinette la ti papa vers lelo so que chanteur aleki la chanteur ni bali mingi ba koma bon ba limbisanga mais ba koma bongo papa loba zala libre ba koma bongo yes mwana mwata lekate lelo ki songi to botola ngo bana basi et comme pas na biso bana mibali aïe ya de mibali mitutu au mona bazo betele porte ndako yo tonga ki mutu boye na ndako bana bazo ta bomta yo tonga nga boye bazo mena so devant bana devant moi sinayo aïe moi sini ni so ma komanda leki moi sini na sepela nango moi si morote papa ezo benda ba divorce eza mibali mususu mama asalaka mwasi oyo akabolaka na mbetu moko moto azikela ke maboko mwasi ona yebi salaire ya mobali te mais eza pourquoi maki ya confiance to eza nini eza maka ya confiance te mais ozo motema mabe
Wow. Tant que tu as voulu moi, tant que tu as moi, pour les meilleurs, pour les pires, il faut transparence et la canne couple. Normalement, oui. Rien na gagnera boy na fouti boy na fouti boy. Et ça n'a pas assez belé ba yebi même compte mi bali na bangote. Oh na zo bana côté mi bali voilà. Et puis eza mi bali mso mona akomisa mwasi rideau ya ndako. Eh, wow. Vous en a fait mariage abimana mwasi na ndako te. Mais eza n'habite pas dit nanga. Okomona nazoya. Yes papa. Nazoya. Yes. Nakokomisa wana ndenge zo loba ndeza kanini nakokomisa wana. Yes. Eza mi bali msusu na ndako na ye atika ata eloko olia ti obi atika 20 mais so akena libana banganda akena ko bebisa 40 Dépenser bambonge belé oui. mais na ndako na tiki 20 mais na libana ke tika 40 eza bana ko bali msusu na libana babengi papa bonheur mais c'est après ça tala te boy mais na ndako na ye ya rien Hey. ayebi ata mokolo asomeli ata mwasi na ye ata kimbundi te ata robe moko boye ayebi te nyonso wana eza babiloko ezobendaka badivorce esurtout soki mobali yango azalaka nde na dialogue te na mwasi Yes. ekocrée badivorce donc makambo eza ebele na bacouple Ouais. misusu baentourage ya bamasa oyo tozalaka na bango Yes. kambaka naza kopesa makanisa mabe na couple na yo me nzoka na couple moko eza ya kobeba me abomba alobaka te yo ozoya ozopanza oyo ya couple na yo yazopesa makanisa mabe Papa loba nanu vraiment makambo na beta c'était mikonyo surtout. Camarade. ye azopesa conseil mabe ya ye kuna ezala nango ya kobeba me oyeba te bakumbela ngo ka bongo biyo mona kwa ndako moko me peut-être ebeba balobaka te mais yo ye ozoyoka ye oye bali komanifeste babuzoba na couple na yo obima ntongo okipe mwasi te coriace na ndako eza mibali mosusu azokota na ndako bana bazokima po papa aza coriace toi asolaka na bana te asolaka na bana te kaka humble bazotala match ya réel boye match ya vita emana boye c'est ça ça peut arriver osiliki mais tout de suite il faut mikitsa mais so komi na ndako komi kwa coriace Vraiment. ndako eza su na sentiment te Vraiment papa. Papa Dieu so loba bien loba vraiment to so yoka yo. eza pasi mama eza pasi yango ntango tozala bacouple nde tolobaka il faut chaque fois kokotisa nzambe na kati na ndenge ya solo Oui. na ndenge alokuta te po couple nyonso oyo eza babase na parole de Dieu bazwa couple oyo batika vena na boka nzambe même bacouple pastoral mama dina ya toujours le haut et le bas Oui. puisque eloko oyo satan menasaka lokola couple eza te Exacté. Ça c'est vrai. satan yebi ke toko bato baza na couple Ouais. bakozala na babénédiction ebele Oui. bana bakozala bavi na bango ya bien il faut satan aya kokombattre kaka couple Ouais. mais sikoyo biso mibali tokopesa accès na satan te tokopesa accès na satan te ndeko mwasi sikoyo ntango yo ozomona mobali no aza koagir ndenge wana role no ezali atanke mwasi tia mabolongo na se mama bacriminel ya kosakana te bagrand bandi babomaboma bato leo basimba babible bakoma bagrand homme de Dieu Oui. mpona ni yokelo balike no ngai na kolinga na nga su libala oyo te po boye akochange na ye te koma ozwa place ya nzambe oyo balamuki moto ala kochange te or sel moto ata na droit ya kopesa point final na vie ya moto eza ye moko nzambe Amen. zongo epuis nzambe alekisaka bato na bepreuve moko mpo atala kondima na bino abina kota na couple oyo na kotia bango bavwanga natala nano kondima ya mwasi oyo to mpe kondima ya mobali wana Yes papa. eza bacouple mosusu omona bazalaki bien mwasi na mobali bazalaki bien dikuka bo babumbala change Koka moi. akomi na bakomportement moko bizarre Yes. basepele libanda akomi na milango ya masanga tout il faut comprendre
zonga na vie de prière pesa mobali na vie de prière yoko koti na ndenge ensemble ya solo ya lokuta te poko ensemble ya lelo ezaki na nga na prière kanga na za bobe menzoka ezala ngo ya bien tiza lokuta en tout cas mama muto ensemble na ndenge ya solo alobi na kindumba pe papa na kindumba pe na yango na lobia wa ouais yango na lobia oui yango na zoloba ah mobala ko mobula basa ko ndumba libanda tout ça ce sont des œuvres diaboliques ouais muso pa mobala na mobali wana za kindumba bongo te mais tant mobala ni kaka ba lio peza honoré akoma ndako mbala ko mobula ko ndumba ce sont des œuvres diaboliques o ezaka biso de comprendre mais biso de mona kana na musuni oui total kaka na nenga musuni charnel oh va total en peu spirituellement touti na bafamille mama oyo eza bato mosusu mwasi na mobali tobenga ngo donc mpona ye na vi na ya kovanda na libala te bareklamaka mobali wana na vi na bango na famille na ye Jésus bakokota na nzela mobali fa koma na comportement moko mabe ti mwasi akolemba abimaki apesi bango accès baye bakoti bane kosaka na vi ya bana babane kosaka na yo mwasi bane kosaka na yo mobali même chose pe na ye na ngamba bamama yes papa badivorce ezozala ebele na poto na ngamba bamama na sens nini lelo bandeko basi babosani culture ya biso bato mwindu mibali mingi ozomona te mibali bakufaka mingi na poto ke basi trop papa makambo oyo en tout cas nyati penza mingi voilà. eza mibali mpona basi bolobaka nini abokufaka mingi mpo boya mitema mabe c'est faux archi faux c'est faux archi faux eza nini papa toki basi baza 600% baza 10% oyo bagarda culture africaine quand on dit qu'on garde culture africaine a respectaka mpenza mobali na ye aza na soumission epai ya mobali na ye basi mingi bakata solo abiki nyonso aye soumise ezalaki no mobali agangedo yo yakawa oyebi mbango fukami oye liboso na ye non quand on dit soumission ezalaki ozoyokela mobali na yo makambo alobi soko alobi mabobi te papa a olobi mabe nga na moni tosala boyeboyeboye mais lelo na poto eloko mibali ebele bazosufrir nango soki alobi na mwasi momoko mwasi akomi ja na 6-7 basi ya lelo na poto otie totie ah bon ah oui basi ya poto lelo otie totie alors mamama yabita kala so otali bien bapapa bazobotala basi 3 4 5 mais mama liboso aza toujours ndaka libala bana bakoli baza toujours eza makambo ebele bana basi mosusu obali ye na afrique ntango azoninga ya ata mpe awa obali ye baparent oli bapesa mwasi conseil mwana na bango keno mama ne oke boye oke libala tosaka mobali na yo boyeboye bafamille mingi ezotia mpe bandingo na bana bango basi na ere mpona nde bana mwana bango mwasi nini chantal okei tala ndenge otiki biso omoni batiki otiki awa wow omoni mbete otiki awa wow mbeto ebanda kala tochange yango te bande tiki mwana wana ntango azoya na libala na mutu na ye mbongo nyonso akozwa eza mpo asalisa libota na ye or na bacouple transparente poza mbongo ya mwasi yango ya mobali yango ya mwasi mais lelo ekomi na bacouple ya bacongolais fo mobali mtasala nyonso mwasi akobakisa mwa eloko moko boye wa mibale wi me le reste mobali akoyeba pe te mbongo mwasi ekendaka wapi eza na bandeko basi mosusu azotina mbongo na famille nazwa eboyebisa ye te ayeba te so obeki ndengela boyeboyeboye omoni makambo olobi eza mpe na babasi mosusu bazotonga bandako na kini bayebisa mibali te mibali mpe ebele ozala mwasi na ndako azotonga ndako yo mobali oyebaka te yes mais ye kuna na afrique azotonga oui omona fo mobali kama tosalaka dépense ya ye badepense emonanaka te oui soko omeki koloba na ye maloba ekomi 7 nyonso wana ezokote badivorce ebele awa na poto wow zomona
Likamsusu, likabuya influence. Il y a beaucoup de femmes mariées on a poto bas influencé na ba camarades na bango. Oh là 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 là. Ba mama bozo yoka. Bokoma. Nazo mona mama mi, nazo mona mama makambo sa grand makam papa Didier zo bimisawa. Wow. Papa Didier. Oui. Yes. Ba comment influencer na ba camarades na bango. Tant ba kena ba feti azo mona muninga na tout le temps na ba sac ya Gucci, tout le temps ba sac ya Chanel. Wow. Yes, comme on a tombé la caille à côté. Wow. Wow. Maman, il faut y aller pour vivre dans le couple, il faut y aller pour vivre dans la condition nini. Peut-être que tu as projet na biso boko boye. Wow. To si dans ndako na biso to sala. Ou to ben salé qui na zo linga ya. Ou to ben salé que mobile na zo ya. Mais na comment que bébé sur 2000 pour la somme le sac. Oyo e ko apporter biso et l'autre côté. Zambé. Hey. Ah non. Sac e ko apporter biso et l'autre côté. Non. Tant que tu na lilita to kena ba sac wa de tika la ba famille comment on sakana ba ko kabola ngo. Oh là là. Wow. Par contre, ceux qui ont mabele na bino bana ba tika un héritage oh bino mo parents bo tikeli bango. Mais il y a des couples que moi sinon pas sola na bango te moi ça sera vine na ndenge naï. A kota ma kelemba mobile ayebite. Ayebite, yes. Aliebeli kelemba mobile ayebite. Ayebite. Woo. Hey. Tia do tina na famille na yebo sombela nga boye mobile ayebite. Etumba e. Siko yebisanga mama Dina soki mobile ay ko apprendre nyonso wana réaction exandeni et pour créer divorce. Aïe, makambo. Et pour créer divorce attends mobile ça va bien. Souka na ye a ko changer esprit ta so zo le ballon te mon a changer esprit a commis méchant. Oui papa. Et surtout soki eza mwasi oyo ayokaka na ye te soko lobi na ye likambo ya komi na maloba 9 10 11 12 13 ekomarche te. Ekomarche te. Ndenge couple wana ezozila bambongo wana basombela basaka bagucci mama oyebi te ndenge bazozila mbongo wana. Ma papa na lelo nayebisi nzambe nanga papa di makambo ozobimisa c'est terrible lelo mokili ebebi mutu mosuku ozalaka na ye boye okabwani mama lobi okelala me ye na 2 heures du matin alamuki ake kosala babuzoba mosuku oyo oyebi te. nzambe na 4 heures du matin azongini mpe na ndako pe ntango azonga ndako na 5 heures du matin mona mbongo tosanzela na soit na toilette soit na ndako na nsa mbetu azotoma voiture achie babloka bobo yo siko na couple na lokola bozaka nango te okomi bien tokomi kanda na mobali donc ozomondi akoba bango boye mobali nanga mama vie eza nde tozwaka batransport mutu na mutu aza na arrêt na ye akitaka. Merci papa Didier, merci. Mutu mosusu akoma ntina termini to ya ndenge vi nzambe atiela lelo ekozala ya mama Dina lobe eza ya ngai Didier lobe ekomi ya mutu intel soki nga ndenge na saute arrêt nanga nakekita na arrêt ya mama Dina c'est là où tozozwa baproblème na vie. C'est ça. ozomona etindi yoka esimba kisi una nobeta chèque sentiment ntango yoka ebeta chèque amba okanga yoka prison ya 10 ans 15 ans bana otikali baminere ntango ozobima bana basi bakola bana mosuku kuta basi mona ake aboti mosu ake abali yo na boloko mpona nini influence ya kolanda baninga yes likambo babengi influence ezobebisa bacouple ebele eloko wana ezalaka mingi na bino basi nde kozalaka mingi influence ke mibali. Ça c'est vrai eyataka na bino basi mingi omona mobali ntango ozonga ndako okomi kanakana na mobali ekotinda yo mpe ozwa litoi na yo ulisi na yo otalisi mpa mobali mosusu litoi na yo opesi mpa mobali mosusu obosani esika kokuta na mobali otala nyonso oyo bobanda ozwi ntan ya koyebana ozozwa ntan ya kobota bana mutu oke kozwa olandi omona alataka bien olandi omona eza bavoitire bien olandi omona ezobisa bambongo bien est-ce oyebi source ya biloko wana peut-être mabe oyo mobali oyo ozomona ye aza nango peut-être mobali oyo ozomona yemde aza bien aza na mabe moto eza plus pire koleka oyo mobali no azalaki nango yango balobaka eza na adage mo balobaka
Il faut pas se promener dans les chemins de je m'en fous. Oya ko tuka na maison ainsi je savais. Hey Nzambe. Makambo yo. Eloko yo bandeko basi na kopesa biso conseil penga eloko tozala nango mayele. Bina biso nyonso ezo dépendre na Nzambe. Mama Nzambe ayebaka mutu muso abiki na kopesa mono mbali na kopesa mbongo avant te. So na pesa mono mbali mbongo avant, akosa ba délire moko akokufa pe bana batikali ba kofelini. Ona tika ina bonga nyoko mangamo na ebi mbongo neza ngo na bomba kiango. Nazoe na malembe nazoe na malema timu komso mona ka ba aloko tiango. Ali mukile kuma simbi kisi yeba zangeni piaka bobe. Non, il y a un temps de Dieu pour tout le monde. Amen. Wow. Il y a un temps de Dieu pour tout le monde. Nyonso to sala ka mama Nzamba yebi bangonga na biso. Amen, amen, amen. Yango bandeko basi to soa exemple ya Job. Job Nzamba tika ki Satan asakana. Nzamba ti Satan sakana na nyonso nzoto na molimo na ko toucher te. Yes. Job a perdu ki nyonso. Oui. Na basi ko kufa. Bata misala ko kufa. Bana tu ba kufi. Mais eloko ni Nzamba azongela ki Job fois 3. Wow. Fois 3 maman. Lelo bandeko basi na biso baza sous na patience wana te. Avant de une année, 5 ans, 6 ans, 7 ans ou 2 ans. Pour ça, ça n'a pas mbalo et nazo komate, zo kokate, zo monate, tika kenanga avant. Or, ne mo ke avant au bungisi et loko peut-être nzamba check bozana yo mobali wana. Au moins te ba couple msuze za ko mona ba bunda pa pamba, mona ba to bola ndaka ba ngote, ba bunda pa kwa me bazakaka. Yes. Bazakaka. Si on mona un jour ba compter dans mbok ba to boko pesa ba témoignage couple yo baba ne ko bunda mikolo nyonso tala lelo. Donc c'est ça. Donc bandeko basi eloko abengi influence ko landa ba via ba ninga eloko wana ezo bomo ba couple makasi. Oui. To yena likambo mususu ezo bomo ba couple makasi pesa ba divorce. Liboso ne to benga basa no basa mobulu to zolo bezaki baso babala te. Ouais. Lelo basa mabala nde bakomi basi ya mobulu ko tombaka mibala na lelo koma basi ya mabala balimisanga me yango ezo salam. Papa no va gasa. Lelo yango ezo salam. Papa di lelo okane biso to ni okane ki biso lelo. Hein? Tango lobaki nanga oya manga na émission na tuna Nzambe. Abaki Nzamba petanga sagesse ya ko répondre na émission. Et là, wow. Oyo ezala émission oyo ekote ya biso nyonso pas que émission et choqué bat. Ouais. Donc na basi ya mibali tozana berere ebele yango photo bongisa. Lelo basi mobule ko basi babala. Embwa. Mwasa libala abala azana mobali. Aye fête hôtel habillement na yelo bate o ndimate ko aza femme mariée. Yes. Tolo nezo pezali eza presque libanda ba mona que non nzoto zo monana. Il faut pas mona que partenaire ni jipe ko pasuka ba mona kuisi na ye, c'est pour ton mari, c'est pas pour tout le monde. Elo ba ndeko basi ba ko kanza po mbala lingaye, il faut tika tolo polele. Il faut tika makolo polele ne mbali ba kolanda ye non. Libala Nzamba ko doyo partout kana bila manu na kati o bomba nzoto na Nzamba ko pesa mobalo a bombela kiyo aya ko lingelo bongo. Wow. Wow, Papa Didi. Wow. Nzamba ko pesa libala même na prison ou quelque part Nzamba pesa libala kuna. Hey. Papa. Au contraire ba femme mariée lelo ba femme mariée ba koti na fête on dirait ba to bala te me babala. Donc, wow. Valeur ya libala eza nango susu te na monde ya lelo. Na mwasa uta bala te azobanga na zoba Nzambe tina ozo mbala nga ya bien. Mais oya bala faut mona ba délire. Faut mona ba délire. Hey Seigneur. Wow. Mbali mutu ozo mazo moya loba ezate. Eza mibala ezaki maloba ne makambo mba problème na ndako kwa loba ngo libanda ezate souci côté so yo AVC. Totam la na ba AV na biso.
donc te wana ka metika na biso mais bandeko mibali ya poto batamaka na ba AV na bango atozomona alati bien voiture ya danger mais kelo otamaka mwasi na saka na ndako oyoka ndenge mwasi amanka mobali barespect valeur ezoyeba teke o mobali na nga mais moaloba eza te donc mibali basi baperdre quand même eloko wana oyo baparent na biso bakola nango mwasi mosusu akola na ye bien éducation de base ezalaki mais ntango aye na poto influence ya bacamarade ebebisi comportement oyo outaki na bepa na bino exactement papa c'est vrai yo tikaleka boya bimaka yango ya nini yango nga mpenza nzoka ye moko na mobali na ye kuna couple bango ebeba yango kala na ntango balalaka oyo apesi mokongo mais aza koinfluence yo oboma couple na pourquoi yo peut-être oza na misala mabe te mais ndeko mwasi wana kambaka na yo ozalaka na ye état d'âme oyebi yango te peut-être azalaka na misala mabe amonange étoile oyo bino boza nango na couple na bino alors il faut aya kopanza yango aya kopanza yango nini akoya na makambo ebele mama c'est vrai papa akoya mpe na ndako na bino lo oyambi ye mte ya malamu kambaka na ngai dededa yo dededa nzoka aza na misala mabe yo na cuisine ozolamba papa azalaki te aza na mosala quelque part yo na cuisine mama papa mama dededa azali na balona biloko wana nini o ayelaki mission na ndako na yo eloko oyo ayaki nango na ndako na yo yo oyebi te atikali kobwaka ngo na ndako na bino soki bozala bino na vie de priere te surtout mibali bazalaka no lobi na kolata boye fete wana tokolata boye boye oso repasaki elamba fete ezalata 2 semaines yo so repasaki otiango deja tout donc ozotala yango tous les jours na koboma ta nazokota bato bazolaki ngai didie masuki nga mama dina bakomonama ndenge alataka amesata osaka na bino mobali akokuta mosa ntango yaka boba mwasi ochange comportement okomi impoli mobali azocomprendre osu te mai nasali nini ekomi mbali baka epesaka barapport tout ça okotisaki corps étranger mona ndako bozalaki na vie de prière te akoti na nzela mwasi ndako na bino mpe epesi divorce yango na bi badivorce eza makambo ebele mama dia tokokoma ti lobi makambo ebele en tout cas papa makambo ozobima obike naozanga maloba oloba mpo obimisi presque nyonso nayebi te bamama nanga ozotanga kuna bamessage papa des fois na telefone oyo banda otanga mpe bamessage bato baokoma ça c'est grave maman Sandra kani ya mabi nanga papa Didé oza mayele mingi merci beaucoup maman merci papa Didé ozangisi mami kitoko abi oui voilà ozangisinga maloba koloba yes papa misusu ndenge nayebisaki yo ke tobali mwasi na Afrique yango mpo toyeba bafamille oyo tozobalela soit mobali soit mpe mwasi yoki obali mwasi opesi biloko banoko baye bazwi babiloko bozobina nzoka ebinele banone bazobina na mbongo ndenge bazwi wana kobebisa libala na bino nyonso yango na mbongo na kaka oyo bazwi mobali apesi mo mpo famille tongo na bino mwasi nanga me bakebebisa bino couple déjà partir ya bambongo na libala topesaka ozomona siko bazwaka yango te papa Didé non pour dire que même si baki kobala bapeseli yo mbongo wana avant famille ya mwasi ezwa yango il faut kosambela makasi makambo koyi mabe mingi mama merci beaucoup mama Kiakou abiki déjà le divorce était un acte juridique amenant à la rupture du contrat de mariage voilà merci beaucoup maman famille donc babebisi déjà bolingo na bino depuis na source na bino esika bauti Jésus et soki mwasi oyo aza mwasi oyo azake baréclamation ya famille na ye akotika kobala te yo obali ye ozwi baproblème na vie na yo eza mibali mosusu azaka na vie ya malamu ntango aka abali mwasi oyo na vie ya mwana mobala bato ebebi akomi kaka moto maladi akozwa mosala balongoli ye mosala to akizaka banani tata mwasi oyo lokola akendaki chance napesaki eloko te po ezalaka ye omona ata asekaka te aza motema mabe po ezalaka tata mwasi wana u papa leki wana nzoka kaka mwasi oyo oza nde na ndako kokamwa aza jela bamvoutement ya famille soki yo mobali oza na vie de priere te bino mbale eatake bino ozomona donc il faut kota nzambe na kati ndeko Sephora papa Didier avant tobala tosala nini pardon mais eza likambo kaka kotia ntango toyoka ebala mwasi
vraiment koluka kokota nzambe na kati ya couple na ndenge ya solo. Il y a des couples mobali azalaki bien. Même pour des sima mwasi te, même na sima ye moko mobali. Bandeko ne balingi ta bala fa bo na kana ba ti suka la ngo ememi na nzela liwana ba souci. Papa, hey. Ozomo. My God. Donc il faut que on a vu de prière na ndenge ya solo. C'est ça. Et là, quand on a basi, on a divorce, mingi nzela basi a on a poto. Basi ba posa le culture africaine. Basi mingi tant na début tant ba juillet, azo sokolo makolo na début. Ah sokolo makolo. Papa si. Obominga, oh, na début, on a na début. Na début. Chérie, je t'aime. Nga penda boye boye. Ah, pona yo na bobo mamutu. Boye boye boye. Quand bando ume la kaka, mise ko pai pai, mabe ko di mise ko pai pai. Ata di nzaka kutu apamba olongola ngo suste na gilet, ata na gilet. Pedi bominga. Ozomo. Diko ba fille oyo ba récupérer ka bibali ya batu. Ba détenteur wana, oyo ba lokaza na famille na yo, ko na ba tinela mokili. Aye ko panza ba couple ya batu. Aye so akuta ni mbali nayo et mbali no azana vile prière te esili na tongo akate banzaka na midi alongole lamba na poka pakole mafuta mobala ke papa Didier so quand ça nini papa Didier obike mingi ozo takende biso ba mama obosani bindo papa na lobi ja ba papa ti ko na ikota ba mama ba papa lobi mingi te mingi okena biso ata yo mo pa ezaki mutie mais ezaki bene ne na zolo baboye ezo ça les deux côtés faut pas que ba mama ba kanzaka eza bang oh non zo ba pona ba mama même chose kota ba papa mingi le ba papa oyo ya de ba papa oyo azanga ba réclamation na famille na ye mobali biso mona na ndako mobali masanga na masanga akobima uti musango ya boy kuicha masanga ouais tous les jours en na petit misusu akoma même le niveau que na fête avant bato suba na pantalon non papa mais un homme marié papa il est solo oui ah bien sûr maman bien sûr bien sûr mais oui soko moni bongo eza normalité. Donc, bref, na nyonso yo kako yo po esala te mama. Toko tsanzambe na ndenge ya solo na bakupi. Tanga na ndenge ya solo, na ndenge lokuta te. O ma be ka nzambe mbuda na sanga makama mabe. Oh. Wow. Et donc on a pas bien divorce. Ce n'est pas bien. Bana ba père ba po casser. Ce sont des enfants. C'est ça papa. Pourquoi pas na biso le ba comment traîner na ba yango ba congolais to sosola nanu kelelo ba jeune ba komo kufa mingi bano tozo botawa bana ba komo kufa mingi pourquoi mais to sosola na biso ba parents to bana ko vivre ndenge na mama na bango na kabona na mama na bango yes mama oboyi bana ba mona papa na bango mwana azo traumatisme sans que sabino mwana koti na nzela ko filmer ba chambre yeah akoti na groupe moya mabe mwana komi koyiba akomi bandi ti eke memi mona pe na liwa omoni ba œuvre diabolique na couple siko eloko nini esengaka mwasi otosaka mobali na yo eloko nini esengaka biso mibali oyo yampeshaka biso nayokelaka mwasi na nga eloko moko ekena mama omoni na yana kota mama na tombola bio mama na tombola te mais na ba réalité yes moi si à la vision d'aigle moi ça mon na musika mobala mona musika de biso suka pembeni pesa ka moi si 100 francs mobali za na 100 francs 3 jours après boyer obisi mobali pesa na 100 francs na pesa ko mona ko beta beta munuka mo kwana mutu obisi moi si pesa na 100 francs na omona yango na tika kina 90 mais mobali tika ne lokote yeah. Mais pourquoi ils ont donc on dit que passe la mona musika ma bena so pe mibali moi ça le logo ta petit lo banga ni yo ngana bengsa uta kimbantseke uta soki na malwe carboni bo eza na basi mususu ko mobala bani ko finga ina ndaku mais maman c'est impossible c'est impossible na papa Didier liboso bana papa ko finga hein
Et même chose que basipe. Na téléphone bazo finga papa bana bazana bazo yoka. Ko kazate bana bazo yoka. Alita ko mina kana zo bosa ke bana bazo yoka balo ba eloko te. Eloko ndo kota na via bana. Papa dit on mi connaît comme nini. Tant pas couple bazo swana. Et comme il va ko filmer. Ba filmer ngo live. Ba chango na TikTok, ba mona ndenge mobali azo finga mwasi to mwasi afinga mobali. Mais bana baza à côté bazo mona makamba. Papa Didier na yebi tenzambe. To sala nini po makambo esila. Maman, quand on est répété, ce sont des œuvres diaboliques. Yes. Satan a domolita et loko nyonso na muki poto komi na temps de la fin. Oye komi temps ki nzamba osala makambo et Satan linga ngote, il est fâché na façon tout. Oui. Satan a détruire na makambo nyonso. Na enseignement, Satan a détruire. Na politique, Satan a détruire. Na ba couple, n'en parlons même pas. Na ba amitié, Satan a détruire. Tala ba camarade sou mona bazo bomé, ba yeko bomele na ndaku na ye moko. Camarade tele poison na ndaku na ye moko. Nandeni ni papa Didier va cheli mtu poison nandeni. O mais na ndaku na yoko camarade bozaka ndi be mona ke pi camarade nzoka zamta misaba bi ba ta linga kote. A cheli poison na ndaku na yo moko. Wow! Wow! Ah, Ezo sala porte papa Didier? Ezo sala na poto awa, même en Afrique même awa na poto ezo sala. Batilo poison na ndaku na yo moko penza. Neti obensinga na ndaku no ngazamta misaba bi yebite nga na cheli poison na ndaku no moko. Tala ba œuvre diabolique. Yes. Papa Didier kuna bazo tuna question kuna papa, tanga minga otangi apo répondre. Mamie qui va tenir à quelles sont les conséquences du divorce. Mais il y en a le bac à Bana. Yeah. Bana nyoso oyo. Bakoli et que papa na maman va être divorcé. Donc moi na ebi nzela nzambete. Bana na vine bango za malamuti. Yes. Mais dans la bande belé le bazo bima banda kuna bango avant. Pona nini? Papa na maman boyoka nezate. Ezate, oui. Boyoka nezate mwana bimi na ndako akebu kwa assistant akesa vine po nini? Papa na maman boyoka nezate. Eza mobali mpona mwasi boboyani. Ou boboyani te me mobali obwana na mwasi lokozo mwasi mususu na epa ozaki na kulu na yo obota. Oza na bana. Ouais. Mais mwasi oyo ozo ya mibale mwasi alingi bana na yo te. Yes. Donc makambo couple za makambo belé mama bina. Mwasi na alingi bana na biso mibali tolinga tozwaka bana ya bino basi facilement. Mais maman. Mais pourquoi bino basi olinga bana ya mibali facilement te? Question nga na tuni bandeko basi bazola nanga yango wana. Bon répondre ba maman ba tuni question. Hein maman mami bon répondre. Ça c'est vrai pour makambo le papa Didier. Hein? Mais oui. Mobile a quoi rezoyo ozana bana 4 5 6 7 mobile a occupé te. Azube bana ngwa bana nae. Mais au moment na ngama mobile pas na bana. Au moment bano boko mobota mona mwasa a kolinga ko monisa bango ko tsaba contact na bano yozana bango. Si vous avez le côté obi séparation entre yo mobile na bana na yo. Yeah. Donc maman to répète ça makambo mususu. Eza bana ko base belé bazana makambo wana na ba couple lelo. Nyonso wana ezobende ba divorce. Si. Ba divorce nzo yaka makama mike kana ndako ya minene te. Ba makama mike ya mike. Wow. Donc ezo ça passe ma ba couple eux. Ce que papa dit tout maman Nathalie Marie papa odo frapper fort penza. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Nathalie. Merci beaucoup. Eza makambo to mona. Yes. Eza rare le mona ma que non moi si non bal basima na loboko bakena église o mbala afuka mona moi afuka bazo samela ensemble. Et comment rare? Papa DJ c'est là ba nzambe ba nazana batu awa na kacha studio nanga. Balobi il faut battre location. Ouais. Na ebite ce que oyo kaye papa tu notre question na yo. Bonsoir papa Didier. Bonsoir papa. Motouna nanga liboso po lelo lokwa tozuyo to silisara nyoso lelo po. Merci d'abord premièrement aux amayele.
kolobana yo ezo la circonstance expérience et Ouais. yango eza na pamba te babenga yo mobali ya mandefu ya pembe po eza pe na bato mosusu baza na mandefu ya pembe na suka pembe me baza babolole limbisanga expression na me yo mpenza ezolakisa bwanya siko motuna na ngai yango papa Didier Ouais. nini bapapa na biso basala ba 40 ans 50 ans de mariage et puis on a majorité na bango mosusu pe bazaki na bango ba chrétien te mais okolomuka na ntongo oyeba te ke papa na mama babundaki nzoka na butu babetelaki makofi so mpo olamuki na ntongo otuki otuni mama mpo nini namoni lise vimbi alobi te natutanaki na porti avant nalala mais basali bambula ebele na mabala mpo na nini lelo na poto nga nazoloba nga mobali ya mama Dina apôtre Daniel Mungongo mpo na nini na poto couple moko ya ba 20 ans 25 ans bako dépenser 30 000 euros pour un mariage de luxe. Après 6 mois bapanzani ngai moko papa Didier naza témoin pour na filimaka na filima mariage moko mariage wana écouta bango ata mama Dina bina poussa na vanda pour papa Didier monanga papa Didier ngai moko na filima mariage awa na Londres. Mariage, selon estimation, ba marié. Baza ba marié à moins de 29 ans. Ba dépensant plus de 25 000 livres sterling. Euro coûté, livres sterling. Mariage de luxe. Quand on a si montage ya mariage na bango kanet ozora moi 2 mois ya ba montage tout ça là na bengi mobali. Na ebisio your video is ready. Mobile, bon, sorry, dans le bien en anglais, dans le bien que nos vidéos n'est pas prête. Mobile a singa, I don't need it. Netike, na posta na ngote, benga mwasi wana. Oh, na bengi pe mwasi a singa abi, na posta na ngote soro pesa ngomu garçon na pesa yi. Tant na bengi garçon wana a singa ke, na minute oneto solo la, na za déjà na King's Cross eza place oyo bazoka ba train ba Eurostar oyo ekenda ba Paris Belgique alobi naza na King's Cross nazo zwa train nanga nazo zonga Bruxelles libala se kufi libala na esala moins de 4 mois moins de 4 mois mais ba dépenser au moins plus de 25 000 euros sala munene ba mama bokilo bazalaki mama et moi si pe ba on se basa na poto. Sikoyo papa Didier, question nange zali. Nani aza responsable ya divorce? Est-ce que bana baza préparé te? To ba parents bazo préparé bana na bango te? Et pourquoi ba parents ba bota biso? Au moins papa Didier, papa na yo na maman na yo, o ba bota yo, basala sur plus de 50 ans 60 ans de mariage. Ngai po nazolo bana ajo to komi nango papa nanga na mama nanga ti lelo bazana libala plus de 50 ans de mariage. Papa Didier solo na biso problème ezo uta wapi. Merci maloba mboka yo. Merci beaucoup maman nanga papa. Wow. Merci beaucoup pour la monture. C'est simple. C'est simple. Ya wana loba ki ba mama ba bosana lelo culture africaine ba bosani koza mwasi na libala. Par contre, ba parents na biso kala ba mama ya kala. Ta ko ke libala. Ba parents ne bazo bisaye au monde OK libala na yo. Vi na yo ekomi mobali na yo wana. Biso to sali auto ko ko sala okoli o sali biso plaisir ozu libala na yo allez kene na libala na yo. Oui. Ça c'est un. Ya lelo eza bongo te na lobaki yango ya lelo komi tango mwasi azoke libala ba yebisi déjà omone otiki kicho tani nza ko bukana taso osime ngo de sala te kuya kanisa ka bitu donc mwasi akebe na lika musu na mutu tango ko kena ndaka libala donc ayeli libala te ayeli nazo ka mboko na sunga libota nanga oui tango ka azomona makamande wana ekosimba te mona bakabwani. Et de deux, tout le monde a dit papa na biso kana ba maman ba baneko tout ça
Kibonzambe na biso. Parce que tout nzambe na mabala na bango. Mais bien que ba papa bazali ba polygame. Mais au moins la papa a que pas moi ça maman mi balé mi ça a mis carton en soso. Lobi ça tika ki papa pas moi ça liboso pe carton en soso. Kuna pas ke atiki. Ba mama kala ba ko na influence ba ninga te. Ke ninga nga ko balanga bo bra pe se bala na etaki ba ngota ba ebi se ko ba mona ko mba na moi si moko quelque part à occuper te. Yes. Mais ya lelo te. Ya lelo te. Ya lelo la so ngai pe na zangai. Yes, ça c'est vrai. Akola so ngai pe na zanga. Mais oui. Ngai pe na za moi si boni boye ko déjà na au moins na couple déjà. Soka comme ni ma comme be ni ka ba couple ma na moni mutu ma poser question séparation du corps. Est-ce que ils ont quelque chose à voir na divorce? Mais bien sûr. Bien sûr, 100%. Yes. Moi, si on a botosi, on va repimer le mobile et un autre côté. Yeah. Moi, si on a botosi, attends, vous avez un problème sur le mobile et signe un autre bande, il faut satisfaire le mobile inayo. Mais les gens va couper belé, maman t'en a fait tout le monde c'est bazo bien, mais t'as pas comment anda ko apesi mukongo na apesi mukongo. Donc ça assemble pour mukongo na ka to za na kapo to za na bana. Hey. Pardon. Troisième chose, nango likam papa lobi, troisième chose nango, bazala bonzambe ya solote na kati ya couple na bango. Oui, oui. Tango toke no bala na. Uko to zo ba te ba passer ba te zo qu'est-ce que libala boy. Balo ba ni to tika libala na baboka nza ba passer ta ba te ka balo ba ni moli mono se ko ya divorce ke ne musika. Oh boy. Mais bino boko tipo bazo ba ke moli mo divorce ke ne musika. Il faut ça ka ba fort. Libala les gens va devoir et belé na kati po ekende bien. Na kota mobali kompe na kota mwasi. Oui. Lelo ba devoir wana nyonso na biso mibali to bosa nango na basi to bosa na yango. Lelo komi que non Jimmy Weston et bimaki nouveau modèle. En tout cas faut na que OK soma Jimmy Weston mais na couple na bino bosa na ba projeter. Ça olala ngola mwaka bongo projet zati. Le corps a fait besoin de bino li kamba solate moi sina mobali et comme maintenant na divorce. Oh là là. Et de trois biso mibali pe ndeto yaka ba buzoba mingi na ndako. Oyiba papa na bazaki na chance po ba maman ba na pe na bazo tosa mabana na bango. Oui. Le temps ko bali libala donc ezaki loko mo soki mo sa bala zo leka ou auta ko bala azongi na quartier temps zo ko da batutu azo banga ye ya bala ki mais lelo te Papa tete. Ya lelo moi ça bali oui likangu na kata fete na ye etumba mama Dans le pèse à cadeau, bah pèse à cadeau, bah pèse à bisou, bah on va petit. Quand tu pour ça les bonnets. Papa Didier. Ah oui. Papa Didier Masuki. Wow. Maman quand on est na kombe mibali. Abali moi c'est mariage, on a des quand on a ça na fête wana. Tant que on pèse à cadeau, à pèse mobile ba bisou, pèse à yani bo yo penza zéro komona, c'est la fête lek. En pleine fête, en pleine mariage. Maman n'a jamais. Pour tout le monde, maman. Le monde a œuvre diabolique. Mais Moubali ou abanga nzambe na ninga solo. Ils ont basi msusu ou ayela malibala. Mona ba baseka ke na libala. Ye penza. Mbala sala kibu mafanda ne kaka. Mona mwaso na ayebi valeur ya libala na ye. Souci na ezala kani nzambe. Tunga Moubali na un jour atika makambo. Sunga mbana enjo watika makambo so yo koki yango to longo kei yo kanti yo ke kozwa aza fidèle ko le kambalo zaki na ye e kotika la ko salama te mutu nenza masala ko na vie azana be rire na quelque part yes et azapela bolamu na ye quelque part oui bien sûr lelo basi belé lelo bakanga mbana ko makolo na bandako Sizo tiko yebisanga mobali abala yo lelo
yo kangele makolo na ndako yebisanga sikoyo mpo nani asatisfaire mobali wana libanda. Ikangu. Eyinda. Ah, voilà ozomona Message bakomeli papa di. bakomeli yo kuna papa mama Sephora akomeli yo kuna Attends. namoni mama Sephora namoni yango oniati makangu tina fete ya mariage eza ya solo. Oui mama ngama naloba makambo za lokuta te mpona sepesa bato eza monto ya bachroniqueur to bapandisa yango tokutanaka na makambo ebele toyebi makambo toloba bien sûr ouais toyebi yango ezalaka bongo ayeba apesi kado bakado empoisonné bacouple ebele bebaka partir ya fete bosalisi bakado ka bozozwa bakado empoisonné bambongo baopesa bino bambongo motravaye yo kei na mbongo oyo opesa bango kado ntango bozwa mbongo wana bidi bosambela nano na mbongo bosambeli te bozwi mbongo bandi koliale ebebisi bino couple ebebisi makambo eza koya mwasi aza na zemi azotika libumu na ye mutu nyonso asimbaka libumu wana kala mingi ozokende asimba libumu oyebi kati ya mutu ata osimba libumu omwana no aza na kati mwana uta na libumu ntango mwana azobima na libanda mwana abimi na bamalformation makambo ebelebele ya beaucoup de choses mama na ngai. ça c'est vrai papa nzomo papa Didier obike nazali nakomaki bakestion ebele me presque nyonso oyo nakomaki olobi nyonso donc nayeba te elo nini naloba siko tokosala nini papa mpo mabala yango ezonga normal ndenge ezalaki liboso nini oyo toko soit nini na liboso okopesa biso papa eloko ya liboso to respecte eloko toyeba eloko tolingi na vie koyeba qu'est-ce que les mariages. Qu'est-ce que les mariages? Tolobaka na monoko tolingani pour les meilleurs et pour les pires. Ouais. Parce que les Congolais lelo balingi mibale pour les pires. Il suffit 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de souffrance à kokite accueillir ko zombali mususu. OK. A comme à quel opesa lito esika mususu. Ya kanje sika kei lobby ou lobby kuna azo nyonso marango ba man nyonso ekwele mamo na vie. eloko nini elakisi mobali wana nga tikali bongo vine mobimba kotikala kobonga te nakamwe mpo moto apesaka bongo moto apesaka richesse ma mutu nzambe siko yo longo okimi peut-être longo longo okimi azalaki mobali oyo nzambe apesaki oyo na vie ezalaki ye wana loko ozalaki na kososola te otiki okei c'est bon mobali yo monaki azalaki na mbongo aza bavoiture abe aza danger azopesa bambongo makambo tout bien mais ekosukela bino comment tango le karma ekoya voilà eza na basi mosusu mibali tozoperdre bango ayaki mwasi avi na yo sentiment charnel omoni mwasi moko bobika yaza danger yaleki mwasi na nga na boyeboye aza boyeboye or mwasi ya vi oyo nzambe atindelaki eza mwasi oyo na boza na ye ntango oke kotrompe ye kaka na fi mwa ya libanda pa vi na yo ebebi qui est bébé Sambe soki batake yo te ba bandi koatake bana bana bape maladi okomi na baniongo na bacouple makambo ebelebele donc tozoyeba eloko tolingi te eloko tokoyeba kaka osimani mwasi na mobali na loboko nous sommes des mariés oui ou non oui toyebi ntina ya libala libala eza bozala bomoko transparence. Yes. Transparence. Naza na 20 francs. Maman naza na 20 francs. Yes. Maman naza na 10 francs. Papa naza na 10 francs. Tala banda ko basa mabala ya poto le bazo tonga na Afrique mobala ebité. Yeah. Mobala po na nini ki moteur mabe tina niveau wana. Nakamwe. Mbongo eza ya yo moko ya yo. Mais yebisa mobali na yo papa nga ekomizaka na ekomizaka boye boye tana ni somela ngo mabele place boye ya yo mobali omwe ayebi mobali akopekisa ye papa olinga kutu te yango fo asala ngo ye moko alingi mobali kutu ayeba makambo wana te mais c'est que mobali wana zo mutaya mabe po ya mibali eza kasala ko mwasi na moko jalousie parce que loko eza ya mwasi eza pe ya yote papa vous êtes mariés. Même si moi ça sombe yango. Quand moi c'est pour que ce me loko wana, il faut que on a combo. Yo na mobile na ko bozana mobile na yo wana ensemble. So que na ko kutana loko na yo. C'est ça, ya on so créer un divorce maman. C'est comme pe mobile. Yo zana moi sino ndako moko bobala na bozana bana.
comment que son banda ko na keki nko na so ma terrain aussi kombo na yo moko comment moi c'est ça ti et tu vas me dire que mbali wana linga moi si wana non boza na bon côté wow ça boza na bon côté Nathalie Mayuma papa Didier ba prophète oyo baza ko boma mabala ya batu na TikTok professeur Lokuta bon voilà sujet mususu ya to ya ngwa voilà sujet mususu maman Nathalie to ya pe na sujet wa to zonga na mission to ya na sujet wa yeah bien sûr ozomo papa Didier voilà maman Dina donc to ye ba ka eloko ni to lingi na couple oui lelo moi tu nous sommes mona kwa mona ke yaza moi ya danger ke yepesa kitoko il faut tromper mobile ba mona ke yepasa moi mais pour les bons sont malades na yo kasi hein c'est ça et pas Didier ya mona lobi c'est ça liboso za eka non mibali ndo ila basi malade na ndako mais lelo basi pe ba komuka ila mibali malade na ndako surtout basi o balingi matalana o alingi ke naza na mbongo belani na likombala amona na kana mbongo yo kasi tango loki mana mbala bolimisa bande mbala olinga te bo se préserver et yo pe na lokoso mbongo lokolo za poza na koma mona so mapang pona sa bobimandika ndengwa omona ba malade ye tango malade o na ndako bato ko kizeka mobali yeah zaka mobali da pese malade et surtout basi o za ba hypocrite il y a des professionnels, il y a pas de professionnels, il y a encore ça bazali. Le papa, oh, c'est vrai. Bazali. On dit mais Azar s'est victime comme quoi il y a une vérité. Mais ça mobile nanda. Mawa. Aïe. Bangwana o malade nanda, mais ba kwa kiseka mobile wana. Ouais. Donc, lelo ba maman na ba papa to bosani valeur ya libala. Ouais. To ze ba tout valeur ya libala te. Yango eloko ezo pesa ba divorce nyonso yango. To tie mingi makamba mokili liboso par rapport ya libala. Lelo mwana fête bena que moi couple boke fête bovandi. Biloko kolia moi ça c'est ça na rubengo ba liaka te. Ya to biloko kolia. Maman. Papa Didier. Nga bimina mobali na nga toke na feti. Il faut notre sani mobali na ke ko servir rien. Un couple, mobali moi si bozona sani ne mobali na sima na sani ne. Siko moi si musano nini wala sa mobali na yo comment te ma que je peux kolia yo mobali kene servir mobali na yo. O yebi ja biloko mobali na nga lingaka. Quand vous allez ça feti on dit biloko kolia ba. Ya kende so pe aye papa Didier. Hein? Bonani. Ah. Yango balaka libala otoye bango lisusu te toze bato balaka libala te mama na ngai lelo mobala koza na problème na ndako couple mosusu mama na baki na nzamba pezanga sagesse de mission oyo nayeba mamu na koloba na bacouple mosusu omona mobala aza na problème oyo ya finance ya ndenge akosakana te oui mwasi aza na mbongo abombaka quelque part. Et du matin? Maman Sophia, eza koyinda. Jaja bimisa pa Didier bitate. Soko bimate. Soko pa nini pa Didier ate yo moko. Hier musala pesa. Siko ya tozoloba. Donc valeur liba loyebi yango te. Pourquoi to bato lingani pour le meilleur pour le pur? Tant ba no azana moment mo ya pur ya problème. Moi si na osiko. Oza aide semblable ya mobile na yo. Faut de mobile wana. Mais papa peut besoin papa Didier papa peut ba bomba ka ba pesa ba cité on ba si ba komi ko bomba mais oui maman bomba ba mingi ko le ka papa papa même ça bomba mais même na potoni ni papa comme ça dépense à mingi na ndaku par rapport à ba maman c'est normal il faut dépasser papa quand ba dépense à mingi par rapport à ba maman et ba maman qui na songa liputa les qui sont maintenant terrain pour quelque part sur benga le babo le bana ba code ba yeba te mbazo akina musala yoke western union OK kutia donc tango benga osozu yango
yango bino so bozwi mbongo bobengaka te loba natinaki kodo omonaki yango namoni yaya ekomaki alozwi papier no kati oki obwaki na poubelle mpo mobali ayeba te Aïe. parce que mobali mpe abombaka yango mwasi bakomisa bongo soki mobali azobomba benga siko mobali wana solola na mobali na yo papa omoni mambo osala soki lelo eza na ngambu na nga okoloba nini tokomaka bazoba tokomaka bazoba yango bakomi kuna obengi mobali oyebisi okeli yes donc c'est ça eza role ya papa yango mama mami mpe akomi awa eza role ya bapapa oui kasi yango nalobi eza role na biso yango tosalaka yango mais soki mobali akomi na difficulté oza aide semblable ya mobali ndeko mwasi il faut aider mobali na yo oza na bana okobomba ngo pourquoi donc wana oyaka na ndako no bayebisaka ojaki mo ndenge okebo ekiti awo ekufa ndenge okebo efosomba kiti c'est ça ejwaka na place wana Aïe. Aïe. Omoni mama. Okana biso mingi vraiment en tout cas okana baba mingi. Bapapa msu balinga kobimisa bambongo na bango te babomba kutu tema bike mama zo mbongo na social moyena bimisa mbongo ezate papa yonde oh non. Mais il faut botia bino baye na misati oyo tofuti ndako oyo tosala boye papa dide bapapa misu balingaka bongo te abimisa mbongo na ye te alingi te bapapa mabe bazali yango mama bazali tobi te ko baza te bazali yango tozoba toyebi souveniaka libala te sikoyo moto ovana mwasi no na ndako mwasi ovana obali no na ndako mbongo ozobomba kote olingi te mwasi no ayeba moto ayoganyaka. Yes. Alors, donc, aux années censés, on en a libala te. Zalano célibataire pour bon marambon na. Pour ça, comme mari, comme mambon de mbon, on a pour na yo, na mwasi na yo, na bana. Papa mingi lelo kuna poto awa, ata mambon to tira bana na bank, papa mingi batira ngo bana te. Jamais. Aotonga le pango na ki. La plupart bana biso ya bata mangala, mwana ko na 18 ans ko na ndako, ba parents ba pesi mona mbongo te. Asa makambu na echi papa tawa ni zate papa didi lelo bomi biso moi si na mobali il faut dans la compte moko. Merci beaucoup maman Daniel Provence ba couple mingi lelo moi si na mobali baza na compte ensemble te ezati or moi si na mobali faut dans la compte moko ensemble ya solo papa didi ba mama boza d'accord maka papa didi solo ba boza d'accord bokomela nga ke boza d'accord maka papa didi solo ba ke moi sina mobile phone na compte moko papa didi maka mona sala tena na mona ngote mabe koti awa penyo nde osunga ndete mabe koti ndeko mo lobi mbonga mobali eza ya mwasi oui mon problème est que soki mobali pas une kokoso mbongo yo bomba kaka sunga pe mobali wana ti mais ya basi ya lelo non akosunga ete etalinga taluka mututu adepsa kuna nga mbongo na nga fona soma tere na nga na ntsele nga mama na biso ndako kuna ma etangaka nga fona sala boyeboye basi ya lelo c'est comme ça donc toyebi su valeur libala te otakoloba makambo compte awa mwasi na mobali fo basangisa compte mo bafongola banki moko papa tozoluka baproblème nazoka baproblème te na vie réelle ezalaka bongo mama dina mwasi na mobali tant que boza bamarie mais tant que tobalanaka te po to bakilobi tokabana te tant que tobinaka tozoyamba tozosala bave sheri nanga tokotikala ti suka molongo ti boyeboye papa otoloba couple ya bajeune babemisi plus de 25 livres sterling mais quelques mois après bakabwana oyebi mambo elekei na kati à part spiritualité nana bango mibale moko apesaki mete ale bango mibale moko akotaki ya demo na kati ya couple après satan ya koti accompagné kaka bozoba na ala panzi bino il faut kozala compte moko mindele bazalaka bongo pourquoi pas biso bato mwindu pourquoi pas biso bato mwindu mama ozosala likelemba olingi mobali ayeba te nzambe nanga mibali tosala bino nini na poto bonokola biso ntina niveau olingi mobali ayeba te
Mais na mwa mukie oyo mobali azozwa il faut pesa sunda mnengo lobaka mbanga mobali ezalaka ka sukali. Mais ça bongo papa Didier. Ça bongo. Koza na bana. Mobali kuna ba dépense makati za raté. Moi c'est pas que ba dépense makati za raté. Boze sika bongo ba compte na bien faut fond la compte moko ya famille. Papa Didier ezala raté na porte makambo wana ezala raté. Et Pascali, vous demandez ne comment tu répondre awa que bango baza na compte commun na mobali na ye. Ne comment lo bien ngwa. Bravo. Baza na compte moko commun na mobali na ye. Donc c'est dit on a lobaki na début et si on fait ma bezali et non comme malamu bezalaka. Donc le kamutu exception ezalaka. Oui. Moni ndeko aza exceptionnel. Donc ye baza na compte commun. Ye ndeko Daniel ko Daniel Provost. Yeah. Aïe, bah, compte commun na mobali na ye. Et puis à répondre à Bakissi, il faut savoir mettre de l'argent à côté. On a pas projet na bino. So maman likamboya ka coupe likamboya ke lo baraté. Oui. Mais so que likambo ye. Papa Didier zo luka ba. Beaucoup bête na misu. To zo mbongo apia maman luka no masalo mo ba def sa biso bo na nozongo ça chaque mois. Pas nini bozamba. Bozana compte commun te, botaka mbongo à côté te. Donc voilà maman les camarades va yango la tête aux mutu na En tout cas papa Didier na ebité ça la maman se faire bini mi bali mino. Ami bali bino to ça bino ni pour ça la biso mabe. Nyo ça doit expliquer na biso déjà. Maman Sofia yo continue en retard. Italie. Maman Sofia o continue en retard. Makambo za minene awa follow donc ce que monsieur Sili zongi se monsieur oyoka makambo za terrible awa tozo papa Didier ta ebelete arozonga sous pour la deuxième fois wana to tombola to téléphone oui to téléphone boko benga ye vraiment je suis oza libre ya robenga papa Didier zongi sa ye na ebité batuni balingi papa Didier zonga. Maman Sophia, Maman Daniel Provence, Maman Mami, bolingi papa Didier azonga lisusu. Azo bimisa makamoko terrible. Mais oui, papa Didier na ebité ha. Tokene musika te. Na tu tira combien minutes papa? Papa Didier atati lobby. Chérie na osala pardon. Papa Didier pe sito a osala lobby. Papa Didier, to bon émission to suksa wa. Yeah, deuxième mission ekoya po to ningite mission za la vraiment munene to ningi batu eza mulai vraiment te batu bazokoma kuna songa. Yes, bien sûr, batu bazonga. Merci beaucoup maman Tina, merci beaucoup maman Nathalie, Mayuma, maman Sophia. Oui, papa Didier fois zonga. Azana makambe bele. Makambu ezebele. Abeti chete ba couple bosa la kapena ba compte moko. Est-ce que kusalama? Pas du tout que makambo. Est-ce que kusalama? Soki boza bo moko e salama ko mama bongo ele oni ya bombeza. Soki boza bo moko e salama. E salama. Soki likamwe kwei mama lobi papa. Tozo bongo basa na bi ele kaneni par exemple to bengsa ndeko mo na sima mama. Mbongo ane euta na poche na compte bo bomba. Bon. Oh le do bomba bo se komi boye to bengsi leki na yo. Après to économiser sur so économiser to bengsi pe na sima na nga parce on la bongo na ba couple mama. Ouais. C'est ça. Le quoi to émission to ba zo ba valeur libala ti yango ni makamba couple zo kinaka na en débandade ndengwana donc mami. Non, en tout cas papa Didier conclusion suka oyo ngopesa biso na butu eza nini. Oyo ba mama ba tika na mutu eza nini en fait. La conclusion la opesa na émission lelo bandeko basi comme pe bandeko mibali biso nyonso. Oui. To yeba eloko ni babengi mariage. Oui. Na nzela libala ya mariage ndeko mbali ko ko mwasi na mabete. O lelo mabe obiso ko mona mabe bokati so mwasi mobala kezo mobali mwasi libanda likangu libanda nde ya nde mabe. Non. Ba mabe za ebele na kati ba couple. Oui. Ya mibali oyo aibe ko valoriser mwasi na ete.
yele mibali oyo abetaka mpe mwasi même na poto ya bazali yele mibali oyo afingaka mwasi yele mibali oyo ayebi kozwa soin ya mwasi na ye te soin ya famille te mabe eza ebele ezaka te ko azozwa likangu libanda de deux mibali tokoka koyebaka koyokaka basi na biso soki mwasi alobi likambo azazoba te po mwasi amonaka mosika mwasi amonaka mosika tomona mbala ebele mobali ozalaki na ndako ovandi bo bakamade baye ozwa bobima mwasi ya bino papa kokende te tofanda na biso yo boyi yo mpe nini babamasaka tobeti mwa tour boke boyoka accident esalami mobali akufi mwasi azolela papa nalobaki na yo mpona nini toyini koyokela basi te yade basi moto amani kobanga kolobela mobali oke nzambe azotalisa bazoba nini loba nini mozobanga koloba mpona mobali akoyoka yo te e na ngambo ya basi mpe même chose toyeba korespecte mibali na biso kasi lelo kokoma otie totie eloko wana deja na couple kaka soki kaka mwasi akomi na ene moko deba mobali deba bolingo wana se ekufi deja bien sûr oui ekufi deja soka mwasi abandi keno na olupetu nzoto na ngai te yebango bolingo ekufi deja yes ah ouais ndenge moko na kota mobali ko mpe na kota mwasi soka mwasi akomi manfu alobaka susu te akomi yebango bolingo si ekufi tika ye akelozwa oyo azomona bolingo na okelozwa yango nde ekoaportenga bafleur mais même 10 ans après 5 ans après 3 jours après le karma existe donc toyeba eloko ni babengi mariage concerne opesa bandeko mibali na bandeko basi toyeba qu'est-ce que le mariage et ya suka nango tozwi nzambe na ndenge nazorepete likambo oyo na ndenge ya solo pakeke na ndenge obetaka maboko nasambelaka oparlaka langue nasambelaka or kati na yo oza na yo vipere mais soki église bazomona yo ozalaka danger osambelaka nga naza frère mo naza soki orateur naza soki évangéliste me na ndako na yo démon basi mpe ndenge moko na libanda bayeki mpona mwasi masambela bo me yaka otala ndenge ase comportaka na ndako nde na mobali oleli donc oyeba keseke le mariage mpe na suka yango kokota nzambe na ndenge ya solo na couple satan kolonga biso te tokomona banosima banzite lokola bamama na biso ya kala amen merci likambo maloba yango wana en tout cas merci soki bato baza na besoin bazwa yo papa Didier bazwa yo na wapi oza na numéro bien oza na place osalaka YouTube live na yo papa pesa bakombo bato baluka yo oui soki moto aza na besoin na nga aluki nga na TikTok na nga c'est toujours Didier Masuki même to abe la vie du public akozwa TikTok na ngai YouTube na biso ezali na kombo ya vie du public TV akozwa nga et boke na Facebook na ngai Didier Masuki bokozwa ngai numéro na nga contact na nga ezali plus 41 77 963 87 00 donc apôtre akomela biso ngo bato bamona bandela papa numéro s'il te plaît donc plus 41 77 963 87 00 donc contact na yango wana yango ya WhatsApp yango ya partout merci beaucoup Mami Kiakou merci merci c'est pour ma question merci Daniel Provence merci Sophia Maria merci na bino nyonso Koka Musika merci Nathalie Mayuma merci en tout cas nayebi te papa Didier nakopesa nini nayebi te nini nakoloba mpona yo parce que makambo oyo lobi donc nga moko nazwi makambo lobi eza telema ebele nzambe alola apambola yo asala bolamu ebele motu nyonso oza na besoin ya papa Didier oza na besoin ya conseil aza wana totie numéro ne na se wana apota akomela biso mpe na écran
numéro papa Didier benga ye okozwa ye aza simple aza te batoyo soko bengi po zwa ye passe fo le kabo ye moko kozwa ye moko papa Didier facile à garer le bas portrait en tout cas papa Didier nzamba pambola na conseil na bité mbota suko ko pesa na nani avant to kata émission na biso skoyo na pesi mbote na bandeko nyonso ouais balandaka émission na yo nzamba pambola bango vous abonner tando ya mingi amen pona moni bolingi bino biso mingi na moni bat boko tsebele vous abonner ndeko nzolanda biso soki na s'abonner te kene mbango s'abonner s'il vous plaît oui vous abonner na pesi bino nyonso vraiment ba poko malamu ba mbote na bino nyonso mbote mingi merci à toi encore une fois maman Dina Kala nzamba pambola yo merci nzamba utiliser go benga po to ya ko partager to pesa conseil na ba couple. Donc, on a assemblé qui avant qu'il y ait une émission, là-bas, nous avons touché, on a fait sa sagesse. On a pris par solo là, n'a pas. Bon, mais t'as pas dit que tu coco. Bon, mais t'as ma boko. Bata bolo pour nous bango. Oh là là, papa Didier. Abi a prié qui? Merci, merci. Yes. Et na pe simbo de na famille Masuki. Oui. Na pe simbo de ma femme super Anita Lelo. Na pesi bambote na pesi mbote mingi na famille lelo ndeko nanga kongo alenga mo grand na niveau allemand na pesi bambote belé ça nanga Adrien Kinkani na pesi bambote belé mama Pauline motema ndeko kongo alenga desulanga na pesi bambote belé ndamba pambola bino nyonso dodo tomako ve nanga rive kono na pesi yo bambote ebele voilà merci beaucoup. En tout cas, Baba pas dit to chiki yo to benga na presse sur émission si na benga lisusu. Merci. Baboutou malamu. Merci beaucoup. Papa Didier bye. Merci beaucoup papa. Au revoir. Okay. Merci. Au revoir. OK. Wow, Pepe Didier. Wow. Na obike na yaki na ba question belé na koma kiawa. Mais papa na ebité. Na ebité papa. De na mona kaye trop na TikTok ngabi makam papa asala makam papa alobaka isaka ekinda ndenge mona nga tina mekana obenga ye na komeli bien aimé a répondre nga facilement po ezala ba misusu so komeli ye po moi répondre yo azusa moi ki sakate moi ba nini bo mais ya répondre ngambala moko et puis na epesi na bi papa to sala mission boye aboya kité à cause na ba occupation na ye ebele azaki nango mais andima sala mission na ebite boyoki makambo papa ya bimisi boyoki sagesse o ebimi papa poyo papa Didier na ebite yo faut songa kaka yo faut le obanda le 4 tout ça na besoin na yo faut le 4 il faut ça sur live n'importe exercice terrible zambe apambola yo papa Didier apambola musala na yo bandeko papa oyo aza a edaka ozana besoin conseil benga kaka papa o numéro na eto tie wana benga papa oyo bokozwaye ako répondre bino et puis apé ce conseil eko sunga yo eko sunga libala na yo zambala pambola papa langa Didier azana maturité pas possible quand ndenga zolo baboy na sentir a mami te papa yo kola pambola yo en tout cas merci na baboni a Diam Fachi bonzambe soki na no sabonate to bonde libino to sengi bino mbongo so ni po pambola biso na mbongo eza kaka bino bo s'abonner na DM Fachi bonzambe merci beaucoup papa Doli zamba pambola yo mama mamera tati na comprendre le côté retard yo écoute yo zamuta avant au côté de retard pour nini yo na mama Sophie boza problème nanga zamba pambola bino asala bien stu bolamo merci la présence na bino apôtre Dani tchako kitaye on émission yo tuna question mama Sophie zamba pambola yo mama Sephora makiesi zamba pambola yo ebele Maman Daniel, ma maman chérie, sois bénie. Merci beaucoup. Ah là là, Racheli Mungongo, boza tel me belé. Zambe apambola bino, apambola pe apôtre Dani Mungongo, mon coach. O avandi sanga awa ezaye. Zambe apambola message presque Salomo. Boyebi kara
mobali na ngande makambo. Merci. Tokutani jeudi prochain. Bozaki na besoin papa Dida Zonga. Tokoyeba na le programme na ye ezande nini après toyo pesa bino tokomela bino kaka nde to sala kaka. Merci beaucoup Ezaki Wabino Mama Dina, humble servant de Dieu, toujours l'humilité précède la gloire. Komi Kitisande Bomanga. Komi Kitisande. Merci. Tokutani jeudi prochain. Soki nzamba zongi. Tokutani na paradis. Soka zongi te. Na roya susu. Nzamba pambola bino. Bye bye. Babutu malamu. Bola la bien. Nzamba sa bola. Merci beaucoup. Et merci aussi na blessing. Adira qui a Afrique du Sud. Merci beaucoup. Bye bye. Je vous aime beaucoup. Babise belebo kamata. Merci beaucoup Papa Didier Basou. Tokutani mbalasima. Merci. Didier Mazuki, le père de YouTube dans la communauté congolaise. Né le 16 février 1974 à Kinshasa, un seul et unique but, informer, éduquer et divertir la communauté congolaise, tant dans la diaspora qu'au pays. Sa chaîne, connue sous le nom de Avis du public, est devenue une référence. Il y a réalisé de nombreux documentaires, couvert des événements majeurs, capturé des pièces théâtrales, organisé des soirées musicales et tant d'autres moments marquants de la vie culturelle congolaise. Mais Didier Mazuki, ce n'est pas seulement une caméra et un micro. C'est aussi un formateur, un bâtisseur. Il a formé plusieurs chroniqueurs congolais aujourd'hui répartis un peu partout dans le monde. Son influence est vaste, et son travail continue d'inspirer une nouvelle génération de créateurs de contenu. Avec son look reconnaissable entre mille, la communauté l'a affectueusement surnommé « l'homme à la barbe blanche ». Pourtant, derrière cette image charismatique, se cache aussi un homme qui a connu des épreuves, jalousie, insultes, critiques, sabotage, mais qui a toujours gardé le cap. Fait remarquable, Didier Mazuki est à ce jour le seul chroniqueur congolais à avoir réalisé plus de 39 millions de vues sur une courte vidéo de seulement 14 minutes, un record inégalé. Aujourd'hui, presque tous les Congolais se sont tournés vers YouTube, attirés par une voie que Didier Mazuki a ouverte avec courage, patience et détermination. Il est temps de reconnaître en lui le véritable père de YouTube dans la communauté congolaise. Voilà l'histoire de Didier Mazuki. Une histoire d'engagement, de passion et d'héritage.